pour la tour rendre un grand hommage à maman. Mais c'est comme ça que nous avons cédé. C'est mon tour le bac sauté. Ok, ton pays. En tant que cordon, la parcours, on a combien de président Lombe à répondre à Bengi à répondre à ok, isolement. Ça dit que dans mon intérêt, comme dans mon intérêt, comme on a la moto à vérité, moto à lumière, allez, na yes, comme on a famille. Voilà. Bon, comme tenait un TPC Balingaka, on était Balingaka, pour ma monde Balingi une tété, Balingi to sanganate. Parce que dans ma tanga, Ninga. Ni président Massoum, les acteurs Moutoumora Azali cordon à Matango. Le cordon c'est la famille. Président Massoum n'a Matango Azali Kolanga. Biso yoso. Nana Kosiro. Nana Kosiro. Nana Zaola Massoum. Nana Zaola Massoum qui est légal et débat. Mais parce que Azo mérité, Azo mérité, Azo l'a esprit à l'assemblée. Azo mérité pour Azo mais Azo pour Azo Sabatoté. Il y a besoin de reconnaître. Il y a besoin de charge de Kokate. Il y a besoin de charge de Kokate. Non, Kokate est en français. En français, la Kokate. Mais la Koluba Mbanga Mabeba la photo. Actualité ils ont dominé lelo ezali matanga ya mama Chako oyo auté kotika biso voilà nenge na esaki mini dans yamba nous continuer toujours ko yamba ba leader topé ba kambi ya ba association donc bomonaki tulambaki papa Chaka Congo lo lelo to yamba bino pe coordinateur ya pas aussi gros ezali pas association de les artistes donc ba bengi na kombo ya Los Angeles ça va komeka ko nimule la bino pe expliquer bino par rapport aux des années par rapport à la maman Chako na ministère il y a beaucoup de listes et côté pour éviter la liste on va pour batangi pe kombo ya papa Los Angeles il est liste les pour éviter et moi expliquer qu'est-ce qui s'est passé par rapport à maman. Je vois papa Métro Matengo tapé Rouge TV, papa Métro Matengo Matengo Christelle Bomba Saint-Zolier, et guerre de l'homme Irène Daya, éclairage public des royaumes, sans souligner mon vieux tête de Ndaï Mabokoma, quelle puissance souligner, famille Molasso, Colisette Molasso, Comité Maguela, ils sont solaires, sans oublier encore maman Elisée Koumou, voilà, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà. Bomoni Los Angeles oyo boyebiye asepesa kabino au pazali coordonnateur akomeka ko expliquer biso. Los Angeles toujours le la population la découverte grâce à la chaîne sur Métro Matengo TV. Et la bande partout dans le monde pour la nini Bakosiko et puis nous en avons. Merci d'abord de profiter de ça monter la Congolais, la Congolaise et la diaspora à travers le monde. Je réponds au nom de Marius Bayoboulaja, code M, le serviteur, artiste et comédien, cinéaste congolais, dénommé Maman à Los Angeles. Maman Los Angeles, Babel Los Angeles, général et chef d'état-major général, général de la force terrestre, et la révolution culturelle, oui, où il y a des femmes dans la droit d'auteur et l'artiste congolais. Donc, Bakosiko, c'est une plateforme des artistes congolais, cinéastes congolais, que je suis initiateur et coordonnateur général. Naebi Kiwuti Kolobawa, Lobi Oyamaki, président et artiste à danger. Président Chaka Congo, c'est mon papa que je respecte, Sali. Président Chaka Congo, c'est lui là aussi qui est initiateur et président de la révolution culturelle. Les artistes congolais doivent la droite. Donc, toujours la carte d'état de droit, pour nous côté de ma portée, va vous défendre ma zone. Mais par rapport à ma cambo à Matanga, oui, normalement, vraiment, l'IWA est frappé du sou. À ce moment-là, maman Chako a couché, le 15 juin, dans 9 à l'hôpital à Chichi. Vraiment, je vais opérer le 25 mai.
mais elle a qu'elle que ça la soeur Goulandila santé zaki société à communauté mais c'est que des programmes kaka qui est moi l'antenne na hôpital il y a HJ en autre c'est maman Mboka la première dame de la République démocratique du Congo, le poste de chef d'État, Maman Denise Yankelo Tshisekedi, à travers sa fondation Denise Yankelo Tshisekedi, qui est handicapé de Solana, l'excès directeur et à l'hôpital, on a l'hôpital à pied, et par pension, parce qu'on dit que les chances c'est la PKK. C'est ça. Donc, sinon, pas les alliés, ils condamner de côté, parce que les lois nous ont vendu à Kila Yango. Donc, aux soins, aux athlètes, on dit que maman Tikibiso, Azali, maman Azalaki qui travaille na biso na Pakosiko, lokola deuxième vice-présidente chargée à trésorier. Maman Chako Diala que son âme repose en paix, na famille éprouvée, mes condoléances pe na corps mobimba. Donc, il s'agit biso passe, to perdre icône. yango moni ke toyaki awa mpona koluka ndeni tokoki kokutana na famille mpona kosangana kokreye commission moko mpona kolandela ndenge nini tokoki korendre hommage mérité parce que Mama Chako azali parmi ya bagénéraux parmi ya baicone ya théâtre ya mboka na biso Congo DC mpe Afrique mpe ya monde parce que omoni sika tolobela bamama Iwaso nde tolobela bamama Chako babipendu bamama Linga bamama Pembele, bamama Lipati, bamama mama 7e bagarre, bamama na biso lokwa bamama Pela, bamama lokola bamama mama Boka. Donc en tout cas bamama baseri biso tozaka bano babote onde tozolandaka mais ce qui est des programmes kaka na kati na biso moi boyokana eza te maloba uti koloba tokutana na place wana eza misango toyebi bino baartiste comédien aza na association na bino oyo toyebi ANTPC on a été posé na kati ya ANTPC non ngai nazalaka membre ya ANTPC te ANTPC eza association non ANTPC eza association oyo gouvernement l'état ayebi na kati ya mboka na biso bino mpe fale kozala na kati namoni badeza dezopermis parce que bino oyo créami na yo président Massamba Kiani naye bakakaka na bamobeli yango siko mutu moto wana ekoti bayokomona na kati ya ministère ya culture awa bointroduire baliste ebele mpona kosenga mbongo finalement mbongo ekobima na liste ya nani omoni merci chaque question ezalaka na ndambo ya réponse nazali koloba mpona koyebisa oke tozali na mboka eza na mibeko état de droit constitution ya mboka na biso na Congo RDC awa ezopermettre congolais nyonso aza na mayele acréer association so omoni lelo ke bandeko mosusu bazalaki koyeba te bakomi na boyebi parce que tokomi na ntango ya mibeko tokomi na démocratie moto nyonso aza libre bana Kinshasa bana Congo baartiste comédien bozolandanga na bamoto nyonso balobaka ngai nazalaka impoli ngai na banga mikolo te non wana ezali immoralité wana ezali immoralité eza bassesse eza moto ayebi droit na ye te parce que esika nautaki kozwa ide na ngai na Chaka Kongo toke kofunda Sokoda toke kofunda fonds promotion culturelle ce n'est pas n'importe qui fait avoir parce que bino vous non papa uti ko poser nga motuna il faut laisser moi aussi de parler c'est ça mon ngala lingaka oya mangate parce que on peut ça attend na ba to ba s'exprimer je dis c'est ça mais laissez-moi aussi de s'exprimer OK ANTPC ezalaki association na biso na ntango ya Mobutu na ntango ya dictature mais lelo toza na démocratie tozali su na ntango ya Mobutu te pour ke tolobaka kaka biso totoa bamambre ya ANTPC en plus bana Congo badiaspora bolandanga mais po okota na association il faut adhérer non nga na adhérer te na liste ya bamambre mais pourquoi parce que nayebi ke bazosala dans le pas la posé Motuna n'est pas président Massou de dans l'époque. Parce que c'est mon papa que je respecte. D'abord, je le salue en passant. Bon, problème, Toyo Kanezai par rapport à la droit et à l'artiste ou bien par rapport à théâtre congolais. Il a dirigé le théâtre congolais depuis des décennies. Bureau exaté, ordinateur exaté.
siège exact, mais à ce moment qui a sali président parti communiste. Est-ce que tu veux sentir qu'il y a des faiblesses? Bon, il dit qu'il n'a pas la mission de la partie politique. Mais sous ces années, il y a mallette. Na misusu to mona ki bazana ba siège. Ya woto lo ba ke net ngai na yaki ko zo révolution yo pona ko révérer parti c'est comédien que na kati na biso théâtre za profession ba to mususu batanga. Papa boti mona tini mona na ina tanga, ça dit que parmi lesquels ba président Masumu na ba tebele batanga na ina. Mais ce sont des gens à féliciter. Mais et l'autre chose c'est là pas ces alliés que ba président bazolinga bana ba mona liberté parce que bango ba travailler l'esprit comme bango ba bandaki bango ka bana drolia bango ndeka ka ba sous au contraire c'est pas ça. Nous avons créé la Pakosiko, c'était pas moi-même, nous avons créé ensemble. Tous les président Masumu, ba maman Bipendo, ba maman Chako, ba papa Nchakala, ba papa Mondoueri, hein, tous les qui n'a pas tout nyonso. Ce qui a fait que les lois artistes comédiens, moi connaissance et Mati, c'est à partir de Pakosiko. Pakosiko est joué rôle. Je voulais te parler. Ceux qui n'ont pas Pakosiko pour comparer à mon NTPCT. Pakosiko c'est Nicolas NTPCT. Oui, parce que non, et qui ont souvent des associations. Mais Pakosiko c'est la plateforme. Nous avons payé ça dans l'ensemble. N'a pas fait ça, c'est qui n'est pas la maman fille d'amour, plateau, ça, Barino, n'a pas fait ça, ça va. Lobby va autant que bien acheter c'est imposé. Pourquoi? Parce que le lobby n'a même problème. Le second monde il est là lobby aux gens qui n'a TPC. Les autres comme n'a pas Kosiko, to comme n'a pas et mon nous vraiment vivant, to comme n'a pas phare, to comme n'a tout canissa. Mais la français ba lobby la nature enseigne. Ce qui président na biso. Azoko ka komi ki tisate. Aye ba ke bana ba komi na droit asangisa biso to vanda pour que to yeba ko tambola ndongo. Biso to zaka na front. Donc, kaka parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Et si on reconnaît que bisoté local la bana. Bon, et si on batiki bisoto telinga, bisomoto se prend en charge. Ndenge papa docteur Etienne Tshisekedi wa mulu malobaki le peuple se prend en charge. Pour ngane na fandi boye, mosalanga na lesa mosala bana za katiyaki. Bon, ce qui le loyo que maman chaka kufi to komi ko sele ba cotisation. Mais on les a local ko salir mémoire na ye. Parce que Maman Chakaza, ministre d'État de la théâtre congolais, l'État ne cause en charge. Par démarche, on a salaka mon papa Chaka Congo. Babundi Sakaye, Babek Répé Moïbe. Il y a un monde qui va Chaka Congo, Moïbe, il y a un peu de parce que Chaka Congo a joué un rôle important dans le secteur de la culture. Mais Motomoka a reconnu Tango en salité. J'étais manga ou babeta kadibanga, ils ont manga ya côté là. Biso tous a élite. Nous sommes des révolutionnaires. L'homme est actif bango, mais les gens sont sous bangoté. Et comme il y a bisognoso. Oui, mais c'est ça. Parce que nous sommes l'État est bango officiellement. Si l'État est officiellement, l'État est un mouton. L'État est allé, mais c'est l'État est allé. Tout ça là, on n'a pas le Beach. On va appeler ça ma carte. Baptiste, par rapport, il y a un TPC, il y a un TPC, il y a dans le traitement H. Donc l'État est pas un TPC. Comment est-ce que on est basé sur l'économie pour traiter que non bangoté ou ailleurs. Merci. Au moins carte. C'est une bonne initiative. Il faut allouer tout comme ça un TPC dans la démarche parce que bango besoin grâce au distingué première dame maman Denise Yankero. La personne c'est notre première dame. Comme médical, la personne comme médical. Pourquoi? Parce que Dieu a sali maman peut ayamba qui artiste par rapport à la santé. Donc, nous allons continuer papa Losando. Papa Losando, nous avons une question awa lobby belé. Comme on a liste na yo qui se retrouvé kuna na ministère de la culture pour obimisa mbongo, au titre qu'on répondre ngaité. Parce que kuna bazana besoin de liste moko ya famille ba yo kanina NTPC pour babimisa mbongo. Yo qui memi liste. Chaka konga memi liste. To kanisa memi liste. So inani so memi ba liste. Finalement, elo on bozo luka. Bon, problème on a le bawa ezali il faut to le ba vérité. Pour bana Kisasa, bana Congo ba ba commander ni mboka na biso Congo de ces souffrir na ba secteur nyos. Bon, au moni biso to za ba artiste to yeko bunda mingi pona droit ya ba artiste. Au moni mama chaka za artiste ya kokunde na désordre te. Biso to yaki na matanga wa lokola ba comédien nyoso te. Biso to zalinde ba décideur ya théâtre congolais pour chaque azana structure zo kokamba ba comédien. Quand nous sommes vendus, ton moni famille balobi jusqu'alors aucun artiste ailleurs comme on a biso pona
qu'on s'organise dans ce sens. Bon, on a la famille, nous sommes nombreux. Tous allons dans l'association 10. Par Costicon. Un TPC, et quand même un président Massoum de Brende. L'Icotec, et quand même un président de Vos. Et mon nous réellement vivre, et quand même un doute, Kapanga. Représenté la société, c'est dans la DSOB. Afar, et quand même la maman Marie-Hélène, représenté la maman Karine Pala. Tous allons dans Fondation Tokanza, Jupe Massamba. Tozali lisusu na union sacrée quand même na makala boko. Tozali lisusu na dynamique de comédie quand même na président Geshu. Tozali na bomoko bobo boma de na oka côté wana lokwa ba changer président. Tozali lisusu na G10 à président qui pour mona que il y a aussi une révolution. Oh ya ko sala lokola o sa comédie. Qui a mona que to sakana à la longue on peut ça do raison. Parce que là on a ndaki révolution pour que les locaux oh so monde ba to musu ba yo ka sona oloba parce que ba na peur. Parce que ezali niveau na bangote mais ngai nazali moko nzamba pesa mission wana meka ko éveiller conscience ya bato po ba musu baza ba fanatique parce que sinon pas baza pe na ba intérêt na kati ya kolia kambongo na motoki ya bato exemple net de matanga ndengo zolo bake ya liste ok motako sorte c'est la famille lui-même baza na kati ya responsabilité pour na ko honorer mémoire ya mona na bango po bayaki ko constater que na kati na biso to linganité po ngai to kutanaki na famille après ko kutana famille bayambaki délégation à distinguer première dame maman Denise ya fondation délégation yaki ya fondation pour na retourner na famille maman chaque appelaki na ndenge akufaki famille et raconter bango histoire na mobile ya maman chaque ndesali que ba délégation ba maman bakei ya maman distinguer première dame maman Denise après toye kotika la biso nyonso ba comédie tozali wana président Jupe Massamba to kanisa zalaki président Nadia Soba zalaki Gabi Pingo Poma zalaki président Lombe Soukali avocat na biso zalaki président Masumu conseiller spécial na biso papa Kwedi tozali na maman na biso Bolingo Boli tozalaki na ba maman pela tozali wana mais président Lombe quand même yaki ozwa parole na place na biso non na kombo ya bakulutu na kombo ya ba jeune biso tout artiste to monique tout na bino famille et c'est possible sololi côté na bino famille balobi to solo na côté c'est à vous maintenant ya ko yebisa biso so to sa nini président Lombe alobi dans ce sens là bino famille bo solo là dans 48 heures après to ya to kutana to ba ko la commission pour la to rendre grand hommage na maman mais c'est comme ça que nous avons cédé c'est motomoka le baki sauté OK to kei ngai attaque cordon ya pas que on a combien président Lombe a répondre ngate na bengi a répondre ngate OK isolement ça dit que dans mon intérêt comme dans mon intérêt comme ngana za moto a vérité moto a lumière allez na yesu ko yo comme on a famille na ye ko mais désordre bon papa il faut y bakaper moto nani ozo solo na ye na ye oza cordon mais tant que vous ko retirer président Lombe par rapport à il faut ko retirer na mo wana ya mener des troubles ce qu'on va retirer on a retiré OK mais c'est ça il faut quand même le respect c'est ça ce n'est pas donné que ce qu'on y a mis moto ba n'importe quoi non je sais que c'est votre profession mais il faut tika la toujours la ligne parce que naza wana na mtu des autres na biso que nous sommes voilà il faut que tu filmes ça na mokuse bana poto bozola nanga bon et si ka basali isolement wana nde na yaki au la famille c'était pas parce que na autres des autres non parce qu'il faut famille quand même un mon clair et si ko to la maman et sa place maman bana ko futa mais lelo azo futa les sous wana te abima ke ko futa ailleurs mais biso to ko linga te que maman oyo balat c'est que mettait en vie na mito akufi to bana ko côté poto kunde non parce que je suis aussi parmi elle maman et wasa kufaka c'était moi qui étais à la tête il y a organisation matanga ne bino moko bomona ne matanga le kaka ba photo za wana tindeli bino na on peut ko tia voilà osoma to komela ka le tanga na chaka Congo to kepe to bisimbo na caisse à l'état to honorer peu mémoire na kasi matanga maman et wasa zaka en direct na ETNC est-ce que oyo pe ya maman to ko sala le même mais na biso awa siko ngeke ko mamumbongo a TPC balinga dazo akope ko maloko ka mine zalaka donc suite na bino na ba chaka konde bokende ko neza nini non suite na biso to keite chaque congo a comité parce que azali mieux placé pour makambo etali ya santé tantôt liwa c'est l'artiste à bon après qu'il y a la famille biso pe famille culturelle to pesier mais comme teni ba comédien ya été ba considérer ba
biso soki toza na problème tobengaka ye topesa responsabilité mpo toyebi ke azali bien placé mais comme alingaki akoma ngai nayebi se kokoma te tikela famille bango moko bakomi nde famille bakomi biso tooriente bango kaka donc na mini te oyo nakoki koloba kaka balettre oyo ekomami kuna eza kaka ya famille na ANTPC au contraire bakosika tiki kokoma te non yo ozoluka bese mais moi je suis ici ozoluka bese te na hier tozalaki na papa Chako alobi abi c'est non oui bakombo ezalaki bakombo na bino ezalaki non c'est la liste que j'ai répertorié par président de l'association c'est ça que j'ai donné à la famille j'ai donné à l'NTPC pour se mettre autour d'une table bon comme tenait NTPC balingaka ordre te balingaka biso po bango nde balingi unité te balingi tosangana te c'est ça veut dire que polémique eza te ozali ke lobi oyebi bien même na politique tozalaki na union sacré tozalaki na cash mais les insultés tokomi na pardon lobi tozalaki na cash tozalaki na cash na FCC mais les insultés tokomi na union sacré pona koloba na mupuse ke biso tokotika baene te nous sommes toujours là naza kosala tout na osenga dialogue tosolona président Masumu ou bien il y a une association NTPC biso de créer union nationale na biso la chaîne parce que nous avons sauvé notre théâtre donc mingi a l'obésité liste moko ezate na présidence ou bien na ministère culturel makambo eza maboko ya famille yemoko ayebisaki président Masumu apesa bato na lolengo wana président Masumu atikeli obenga biso te aisole biso wana eza makambo na ye moko sur la famille, sinon pas moi je travaille avec la famille pour la orientation pour que la famille peut se trouver dans le salon à Bango à Salade. C'est ça. Voilà, merci Wana. Papa Yo Sanzo Oyo Kilenge à Lodi, Kilenge expliquer par rapport à dossier de Makampo le cas. Voilà, la chaîne la mission vraiment plaisir. La personnalité, papa Métro Makengo, maman Christelle Mumba Makengo, sponsor officiel Salon Floride en Suisse. Ok, sans oublier la blonde fashion. Bisouki Naza la blonde fashion, numéro 0. Alors, monde de la fête, le monde de la fête, la 5 ans à Kimia, na Congolo, nous sommes en train de tozali kosanga toujours unité na kati ya baartiste communauté congolais biso toa bakambi toa bato loba te soki toloba po makambo loba ezali fo toloba même lelo soki DPS ezwi pouvoir po balobaki babimaki na nzela batumbaki pine barushi mokili bakufa mpona koloba biso mpe na théâtre eza bongo eza facilité donc totelemi mpona toyeba kose prendre en charge motakosa bino te mpona ngai na liloba na ngai suka ke tozali wana mpona korendre dernier hommage na mama na biso oyo azalaki na biso azalaki simple modèle mpona biso azalaki mokolo na age alekaki biso na carrière mais na comportement tozalaki bami bon en plus tozali koengage engagement personnel ya ministre na biso ya culture art surtout implication ya chef de l'état omoni toyebi ke district première dame mama Denise aza kosoutenir famille mama Olive première dame honoraire aza kosoutenir famille mais makambo ya mama Chako ezali makambo ya ministère ya culture art mama Denise première dame asala lobaki ministère ya culture art azwa makambo ya main na gouvernement ya changement tolingi tomona make mama Chako bakunde lokola mama Iwaso sur le programme n'epesamite je pense parce que mardi programme ekobima mardi kokutana tokokutana famille encore mardi je pense entre le lundi tantôt mardi ministre pas koyamba famille parce que na matanga oyo ninga ni président Masumu eza te mutu moko azali cordon ya matanga le cordon c'est la famille président Masumu na matanga azali lokola nga biso nyonso nana kosio
Nga na za wala masuma. Nga na za wala masuma ke nekale deva. Yoso boya ka masuma za ba. Mais parce que azo mérité te, azo mérité te, azo na esprit à rassembler te. Oh. Moi ma kamba yo on tourne lobby o ngana retira. Moi ma kamba balobalo yo. Masumu azo mérité te po azo esprit. Mais azo ko ka osangisa bato te. Il y a zone reconnaître na ta kana yo ba charge zone yo poko kate. Ba bi yo zo be ba charge ma mbebele ko kate. Na to kate na français. Na français na ko kate. Mais na koloba mbanga mabe ba na poto. Voilà. Papa Métro, tapis nous cette télévision. Voilà, azola dayo depuis 6 donc Papa Métro, Makengo, tapis nous TV. Abonnez-vous, c'est votre comédien maman nous sommes en personne. Marius Bayolo avec moi c'est papa Christelle Makengo. Maman Christelle Makengo, moi je suis docteur en état manwa pomme de terre. Voilà. Donc ça m'a maquillage bon, pour la cause d'un groupe, il faut un compte bancaire, il faut un bon bébé. Les autres, on a la mouki au sac à groupe et bébé, on a un groupe, on a la carte à groupe, on a foutu à la montagne. Au moins, on a droit d'hôtel, on a droit voisin. Tout n'a pas risqué à jouer un bon à Sokoda. Pour la majorité, nous avons à peu près 200 groupes, ou bien 500 groupes à théâtre, même 2000 groupes. Mais on commande la Sokoda, à 20. Les gens, Masumu et Lombe, Pipelusha, Baza, 20, 30. Les gens qui ont fait conscience de l'artiste, c'est pour les barquer. Les motos appellent ça l'idée à salir, mais droit voisin peut salir. C'est-à-dire à terre, elle peut jouer, la fille, mais ça rappelle à droit voisin. Mais ça sort ma caméra, Togoloma. Togozoyo, prochainement, Togoloma, Sokoda, tout le bon hasard qui fait conscience de l'artiste comédien, bah, il y a toi adhérer à Sokoda. Des autres, ça n'a pas mis $20, $40, $100. Pour la télé, bah, quoi, affilié, peut tout déclarer, bah, elle vient la mission. Voilà. Pour la télé, bah, mandataire. Voilà, prochainement, parce que ça est belé à Roloba. Tu comprends que non, on a pas le sang à Loba Mingi, donc on a terre, il y a pas Kosiko, voilà, pour s'exprimer. Beaucoup de ceux qui s'abonnent à la chaîne, Métro Makengo Tapis Rouge, vous ne serez jamais laissé. Quant à moi, je dis un grand merci aussi à papa Métro Makengo, et sa femme Christelle Makengo Mumba. Les gros bisous à vous là où vous êtes. Sans oublier sponsor officiel Salon Florine, la Suisse, la Blanche. La Soko Lisette, la Soko les cartes de l'homme et Renda éclairage public avec les royales, parce que vous allez beaucoup de gens s'abonner, ça la vraiment plaisir. Merci à mon ma caméra pour Héritier Djamba Montréal, un montage Héritier Djamba en Botemele. Merci beaucoup. Quant à moi, je dis bye 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 bye.